bango baza pe na Covid moi te que les mots ba kusa que tozaka na ba Covid tozaka na ba fali pourquoi zo karina kangi photo sala bango passe de la ça que kité na Covid na bango afinga ye selon bango baza di distance te bango baza del piro te bango baza loro te baza ka ndenge biso tout sala follow me that tali azala pe na bango Kenny Pierre Nazarana ba kofi ba ngoto ba manike bazala sans actualité sans impact ba na idéologie le loisana Karine mo konta ma na page mo keleini le la ça que Karine mo konza message neti kisenzo aza mutu déjà za son actualité l'ero to lo ba no masula ba kisenzo ate po basila kala ozo bo le to lo ba mama ba na actualité no mo na ba charge to mo na ba chinois na moni film be maman Emily passe l'émission Leli mabe Leli fort bi poani papa confi ozalinga be poani ole la pela mami ole la mami super confi ozalinga be poani continuer na be fana ke na village ngabi oh village kwa mboka fa ke mboka ko ke ne pas ba maman na so basala so makambo faut ba renouveler makambo ndi magité c'est petuana nguto ko beta masone tenga be mpoli na beta masona bon te Karine ode mala masisena nazana nini nazana lo te ti le loza kana ke na taba voyage to mona eti aze lo te niveau na yo ko préparer na Karine Karine le kai banda le loti lo ozo po donc yo ta rolo ba te Karine ode mela ni to mona Karine akina o vivre ba vie à danger ba pala danger à vivre wa o monele mo pa mama ko lutu ni na banda lo monele mo be na ngunza kuna et pas nous na bango pour lobby au mone kuna kota nini kuna kota ba fasa donc na vie ba ko sa ti moto aleki au fond mais il faut apprécier sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mo konja bas il y a 001 là de télé là sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo Kotozo ba news à lelo a Elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na ba tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, la femme du patron. Eh bien, Léon Nazane Sengo, parce que ça fait beaucoup de temps. Oyo, na kutalana de kolangai, double Rolex. Na benga e charge, na benga ba chinois, na benga nyon surtout ya Karine Mokonzi le défenseur parce qu'il pas défendre Karine Mokonzi. Alors actualité dans ma kasi rencontre ya Koffi Olomide na Karine Mokonzi, ça fait parler aux gens beaucoup de makamuto autour de la personne to selon belé na double Rolex. Donc merci beaucoup na l'heure de ma caméra, merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, boss à Kamoko et encore une fois salutations à maman Yvette Mbia motema ya papa Mbia na Londres balobi dadia dadi mabib mokonda mombele na Paris Guilain Congolo Aigle Royal mokonda Strasbourg dosenga maître Sengi Kingasani toujours na kati ba Liechtenstein na Suisse voilà et puis na kati lo sako na mon général Jeff Makayabu tata bilanga bio na bio toi na double Rolex à la titre kitoko et le comme makolo ya blé ça qui ya blé kitoko makasi double Rolex bon ouais Jemima Ibele babi deux fois c'est gros bébé de la presse babi charge deux fois c'est parce que maramboza tara fa na voyager lelo il fa na que Turquie mais contre temps ya voyage bato babenga nga retard banini il fa na que lobby mais talaka ndenge sengara photo loba parce que actualité za même mikolo na oboara babi boss azaka moko tendai maboko banki motema ya Rachel Futa babi deux fois c'est parce que babi ndula berso wana ya fali na ozala kuna déjà parce que non c'est la Turquie Grèce c'est la Turquie parce que Turquie za benzela mais ngana doublé par rapport ya G par rapport par rapport au grand frère ya Karine Mokonzi jamais na roke benzela ba Turquie pour na rodinda pe na mai da yango moni na vena nga tete ndai maboko banki motema ya Rachel Futa et puis na président Emeka Yembe mutateka ba junior ka bananga mutateka ba kasongo ka bongo
mutateka bato belé donc par rapport à Babi Mikolo to une époque ya tête ngai parce que Bercy on a photo salango déjà par rapport à l'équipe nationale ba chino ba nini ba mona pena ma ndenge le kawana po ici nous sommes non aéroport Njili oh mais nga kenda déjà na kenda de ba Turquie na kenda ba mboka beli ba Free d'ici ba Cape Town bon poto mata ka na aéroport Njili bon Njili neza grave double Rolex tata le pango pour babi au côté si pelouse na kimba bon double Rolex papa le pango par rapport parce que na za peine ba tout na rana ba Lidi Mart fuma moi ça les qui bien na tenti na pembe tara ya za na Londres kuna ba kotso ba nini et puis na za rana ba vena nga triche à motomètre parce que bango ba sala double na za na ba Serge Mokila so au mona lelo ba Gucci boy au mona ba makila nzoto latami ba timbela na ba blé parce que makambo ezala donc ici nous sommes pas des pauvres voilà les défenseurs de Karine Mokonzi nga mesala ko bengo bongo bato belende bazabo ba kamwe featuring oil bato boye ba ratenga itana ye na monde internet mutali boso ko tsanga na site ezali Jaël Matondo et après mutako tsanga la coin c'est double Rolex ami na gros bébé mon ndongo za kuna na ne pas faya kuna te yaka pena bolonga na studio moto yaka na coin de makam naza reconnaissante les yeyo double Rolex bato ba contribuer pe la carrière na pona comme pona za lelo donc on a koko bombaté le lot te par rapport à Karine Mokonzi rencontre la bona ko Folomide après beaucoup d'années ba sola kate Karine le ba makam nete le côté mais le ba kuteni et celle que le batu en kento tomoni Ken Piana sele misola manike na Kisinjora baboyi yango talaka ki manike comme le niveau que no ko Folomide apona entraîner na Karine Mokonzi donc yo défenseur ya Karine Olobani ouais non expliquer là batu que zaba on a bien en français zaba bobard donc c'est dit bobard parce que Ken Piana nous mais ces voyages ceux qui voyagent donc l'héros yo bato boulé makambo l'héros to boulé to kene Bercy pour Mikolo to boulé ka vient na biso ko Folomide les jeunes parce que Kalaming c'est bon réseau bim vient na biso quadra koraman parce qu'à comprendre Karine Mokonzi ni makambo Karine Mokonzi ni mama YouTube mama béton yende ba faire donc et ça la bango pas citer laisser les temps au temps base la paix Mokolo ba ozo pétant bon ce que bango ba za na Kofit moi te que les mots ba kusa que tozana ba Kofit tozana ba Fali ce que pourquoi so Karine kangi photo ça la bango passe de là que ça que kite na Kofi na bango afinga ye selon bango ba za didistonité bango ba za del piroté bango ba za loroté ba za ndenge biso tout tozala ko ueli sana ki mukolo za mabe omoni muto ueli sa ki camarade ki mukolo ki ndeko ki mukolo za faux bah j'ai mis mal le témoin que double Rolex kala wa ngutu ba sekondo ba kombo ngutu ezate to zalaka déjà na ba coin mama isa pemba yebi donc et ça nango bongo donc vie ba force ate ba biso le ba Rolex to forcer ba vite et ça que double Rolex ça sera une équipe nationale internationale parce que to comme international mutu to za équipe nationale soko voyager te faut vendre sa famille pour biso voyager donc toi le roi c'est équipe moko boy tout le monde a équipe muso za équipe de Gintweni équipe de ni ba kenda wa donc tout ça Karine Mokonzi faut passer chance et ça normal ko Folomide tali azala pena bangot Ken Piana azana ba Kofi bango to ba manike bazala sans actualité sans impact bana idéologie le loisana Karine Mokonzi wa tiena page mokeleine de là que que Karine Mokonzi a mystique yimoka le biango oza ma baronne la soda Mokonzi l'équipe bango et puis moral et puis maman beto de là que Moutou azana makambo ba contrat kaité atabino bo contre menza mende champion so donc j'ai mis ma bilo musu to lenga ngoto to regretta pété de laisser le temps en temps vous avez point donc à mon on est une Kisenzo aza mutu déjà ça son actualité l'air to koloba no masola ba Kisenzo ate po basila kala vous avez point le to koloba mama bana ba actualité to mona ba charge to mona ba chinois bo sa makamba j'ai mis mal le so bimi bo sati makambo vous avez point au mona bina que boss de mon Autriche à otala mais ça ben mission muso so tiango bo na chaîne au mona 100 vies 200 vies mais biso chez Mokonzi so chata manzaka double Rolex kindoki so chata montre makilanzo to do et puis to vivre talent ba design de là que ça qui to vivre parce que tous en a battu bien tous en a battu tendai tous en a ba Serge Mbokila donc ils ont normal ba yo bango pas citer laisser le temps au temps na moni film be maman Emily passe les mission leli mabe leli fort bi poani papa Kofi o salinga be poani ni la pela mami o le la mami super Kofi o salinga be poani continuer na be fana ke na village ngabi oh village o mboka fa ke mboka po ke ne pas ba maman na so ba sala so makambo po ba renouveler makambo ndi makité
ve kofi kosala boye poani bato bapena que non double Rolex aux ana kiss parce que Karine Mokonzi déjà babi azana kiss docteur Bosangani c'est que au confirmant que Karine azana kiss pour que la même milieu côté ba nous ba ki peka bango tout babaka no ya Simba azalaka la kisi mbea lelo boye Karine Mokonzi ko confirmer kaza pe na kiss ouais photos on a kiss so za na medio za na kiss toi na kiss ko toi na kiss parce que so ba bengo na be mission te donc on a impact te so ba lobela makamuna te donc on a impact double Rolex maintenant na kiss na kiss parce que na ndima kiss na parce que musala o na banongo pe kalati mais tant au mona ke muto sa musala excuse tant muto sa la musala o progressité o za la ka ndingo za la do yela kisaki o na makamutse donc c'est normal photos na ba kiss o za na kiss te yemuta oyeba mais nga kiss na nga o batu tu ba yebi ke nga ndimaka Jésus Christ et puis na ndimaka catholique nga priya pena na catholique na mona basango oh wa pe ça commence universel au rotondo nga na priya pena na catholique o ba yebi ke pena net ba na Christ roi nga na mona Christ roi parce que na tambouli pe ba place be na mona kasavu budo na priya et puis na zo baptême na Christ roi omoni gemiment lelo batu soki mutu azana rien tant on a souffrir ba mon arabiso to na baki cité mais lelo to ba moni lelo ba cadre koti parler koti ba ma me koti mo ba voyage ba déplacement ba relation fungami pour ozana tete ndai ya blaité kozana ba mona la passe kozana ba Rachel Futa eza blaité kozana ba président Emeka Yembe eza blaité so ba relation wana ba fait na biso ba Willy Musheni pour ozana bango bengo na parler na ye petit na double Rolex na komi kota do eza ba blaité zaka ke musala otolingaka to sacrifier puis to chape ka sérieux na musala yango nde ekomo futa biso do eza normal donc o balobaka baloba mais nzambe to priya ebike double Rolex asaka musala so pe musala banda kala le temps te artiste musicien balbum pe bimé belé za muta very nanyango peut-être ngo tala bo peno sa o satibya ke no musala pende sala ouais Lionel Chamala ebi ba histoire biso to bani makambo kala tongo banini to fula ba chaîne belé ba yiba biso pe ba chaîne to fula ba banka TV on mona ba beauté image to fula ngo par rapport à G ozonga ba lelo ba journaliste belé ba oganga banini biso to bana makamba sala wa pour ma patio RFI banda kala patio RFI ko tazande on a na boma moto parce que na leka ida na succès na leka na actualité na leka na mbongo nga koma ina mbongo yaza jipa likolo yaza na palais monga na de palais Lionel ayebi Chamala nga na de palais et puis na kota deka ya na bakara kala ba pesa na gouvernement Kabila mais nga sona bakara gilelo ya fachi ponga na ba Hyundai nouveau modèle yaza na bakara kala ba seri ba Kabila ba docteur donc ba Istral wala utu bakara kala dans niveau na nga utu bakara mais azama sa moi za courageux c'est un soldat nandimare parce que asala pe école président ba jeune mebele ba journaliste belé ba lobara au moins ti le ba chez ba maman kulutu na bango chez ba maman mais ba pelé palin donc azaye mo ka courageux na musa na zo palin parce que li sangu bo po au vent sa makambo za blague vous comprenez donc to pesa que courage azala bien banini donc c'est ça de la vie ba muna lelo ba patron muna bo na moni de ketch muna na kena lupanga muna na moni de ketch c'est bien wa mon bachar patala na Karine Mokonzi papa ba album e kasi mutu to za na Karine Mokonzi faut za élever so mona oza na Karine Mokonzi lo ba komo no za élever te faut luka famille na 90 quelque chose ne va pas Karine amuta makambo amuta biso ton to lo ba ngo ke verambo akuta na ba lo ba te tato ba ke obete ba fitiri ba ndo boye mais le ba omuna makambo donc ngana za prophète donc biso ça bon biso ça to force à souter donc makambo ne sala parfois ne ba musicien o ba bimsi ba générique na bango banzemo ba bamlo mo kibimi eza banani oyo moni ke sava bon na sepela na petit na ngabi na filer a obeta musique ne bien et puis okene bien photo ndima ye ta leader obengi da petit maza petit frère bongo ki petit frère eza so za leader ba bengo petit ala petit mo sala musane bien na bengi petit eza bongo eza nango normal eza nango grave ça bon petit faut ça soava muna ebi makambo tant bandi ba idéologie bazala yo wapi ba yo made ala BCBG yo bi mbula ni jiba bwaka na wenge yo zala wapi tamsu to vana kuna banini bakota bagingasani kuna banini bakota babwala mais lelo Alain BCBG a confirmé toujours na papa chéri voilà à part Bina Filé ba pesi ba mbongo mais ya zu mbongo te to monde ba mise ça tricage voilà à part Bina Filé ba na ouais na moni susu featuring mo boy nani na moni susu nani
Ibraton Piana, na un studio à boire qui a double Rolex, journaliste et pas trop salinga bien. Na moni pe déplique stabilité en tout cas na depe na ndai na senti que ça musane bien en tout cas déplique pomba. Avant animateur ne mo mikolo ba attaquant nuance, ala mystique pechuana. Alors ça peut boulonner bien toi. Robino Mundi bu na linga ke pe fort jeune mo boy na so invitation na e Faito za nandule na Pullman Inter mais moi malheureusement na salaire mo ba fièvre na kendete mais à jeune mo pas bien Robino c'est encouragé. A Luka vine pas joie tout le monde lelo ba mise belé ba zaika po joie vie faut beta na wenge mais Robin a Luki vine pe lelo ça va donc ndima nga mise to sala musane bien ndima ai Abi keno Karine moko nfati kanika chroniquer zelo na ko luka la musique et puis musique est-ce que kokala mokila ba Cindy ba Mege 30 ba Claudia ba kisa est-ce que ya kokoko c'est kozala omoni yo posa star nga pe na star ozoko pa biso tout bandana nga bandana théâtre pas isobe mais là on a comme journaliste internet et puis na comme pe patron tu vois et ça va attend on nzamba opambola mutu so nzamba opambola mutu fo ndima lelo so communiquer a komiko yembela pas comprendre que makambo zo ki des vidéo moni poto za lo kwa bandundu za lo kwa bakini te biso na kina to bule na omela na bar nini mais kuneza mamuya ovani na ndako otala nini dizaine papa opanza eza nango normal ata yo pe to kobeta pe featuring neti mikolo fona yembela tete ndai tente na voix on a oyemba na voix ni oyo ye na oyemba ko comprendre na oyemba la tête ndai mabo papa otini langa don ta fa pelenga billet na ogene concert ya Fally na Bercy na oloba ngo bato ba omona pe vidéo mutu tout auta caméra na aéroport anje na okeba nzela ba terkide pona bona dinda na mai non matako par rapport à G donc venga nga tête ndai o ba boyi ba omona ka vidéo na mzili vidéo olakisa les missions manière milliard le bac non yena Karim ta diembela raza Karim ta diembela ki poya banda ba succès Karim ta bimisa te ta diembela ki na succès koloba c'est petuana ngo to kobeta masone te nga ba impoli na beta masona bon te Karim na diembela ma succès na azana nini azana lo te ti le lo azana na ki na ta ba voyage to mona arrêté aze lo te niveau na yo ko comparer na Karim te Karim na le kai banda le loti lobby ozo po donc yo ta koloba te Karim na diembela ni tout le monde a Karine qui n'a vivre ma vie à danger ba pala danger à vivre wa au moins les mots pas maman kulutu ni na bandal au moins les mots na ngunza kuna et pas noko na bango po lobe au moins kuna kota nini kuna kota ba faza donc na vie ba ko sa te moto aleki au fond mais il faut apprécier donc net ngana ndima ve nga joka kabengele na presse vie ba salima misana bobo OK bien na ndima pe nani papimboma pe lelo pe PM o sa boulone bien ndima ka Marius Munga basala ba boulona bango bien lelo ba komana ba nati lokole ndima ka ba Virginie Manganga ndima ko pe gros bébé de la presse donc o sala musano bien parce que moi te na oboya ndeni sko batu ba boya pourquoi ngaso sa musano bien na ndima yo ba Jérémy Luemba basala misana bango bien ndima équilibre TV OK ba Mouna sala pe boulonne bien. Mouna mo rabe okumsa kumse beaucoup. Yemuto leke na ye nda bonga leke na sisi. Za charge yoza. Yemuto oyeba biso to wela soutse o lobia leki nga nzambe ka yebi. Nzambe ne champion. Ngana double Rolex ya za Mouna. Soka bika leki nga na succès ye na nzambe na quoi. Comme le gonde ni pose le lobe ida o défendre Karine parce que nga ibo ndo sa émission na onde mususu. Boule mo beaucoup ko défendre Karine. Pour na défendre Karine na loba on a made fois Karine aza petit nanga. Aza petit nanga tout sola bien. Tito za ba kina za bien nanga. Ya on nga la tsake pe so bo tu nanga ba question na loba ke bien pona ye. Ezali ti mutu mona za ine bien sko bo tu nanga question na wanga na mutu tia. Nga mutu na ino bien na loba ke za ino bien. So pe na obi ko ze logo te pour na place OK nanga ti. Nga vi parce que bon. Va te dormir dans la chambre. Le Rolex ba box tout le travail on a ba chaîne ba le bara mais contentement sur le monde la chaîne OK na caméra OK na micro OK na ba matériel na ba boss tout na travail on a ba chaîne na full pe ba chaîne ba on ba yebi na kenda na ba caméra na bango te po ba sola bien se nga so muto sola nga bien te non mais mo pe faux vous on a mais eza de ma déjà les cas nga le chaîne nga double Rolex TV eza 3200 abonnés na lobela ngo ute na TV na ba nga double Rolex na 3200 abonnés pas même ceux qui 3 mois na sali chaîne maintenant 3200 abonnés ça déjà belé et na ba chaîne belé tu pose autant 1000 abonnés ba kota banda ce qu'on a lobela ngo te point mais so beti double Rolex TV moi 3200 abonnés et puis ba monétiser ngo na banda ce ba production na chaîne na banda ba filmer ba théâtre ba gag puis na ndo futa ba mbongo sali musano pe na futi mbongo
le banini lancer message mon pour n'a pas Ken Pena parce que na ba mission tout ko finga Karine ba miniati ba bloko nyo tout ko finga Karine au le banini parce que il pas mobile le quoi le banini c'est nga una le banini lo che place azaye mo yebi soka finga Karine parce que ba chaika pour azo actualité parce que ça copte ils ont ba kombo mususu fingi ba choka et puis ba tale émission na et puis ya kotila donc nga una le banini lo parce que aza responsable. Donc mokile qui est pour internet il peut exister donc ba finga mais biso peut tout ça batu ya Karine tout ça na bien donc yozo finga mutu temps peut ba na côté la Karine parce que bino peut bo finga donc ils sont normal pour internet ça you mazati so que internet yo même ndenge sango yo mutu yeba mais biso to comprendre na biso que nzambe kande champion mambo to sala lobby na ngoto kola et te atoba ke mutu akoma boye pour mutu to za danger mutu na viro bane siko chaka mikwa bika ngana danger so mutu danger lo ba soutenir ba biso to lo ba na biso soutenir to tala ka mokili ndenge même mais bato ba yebi bato ba comprendre makambo ba comprendre lobby double collecte ça za nani on comprend les vignes donc c'est ça. Perception un conseil bino ba mbeba bino boko batasima ba chroniquer batasima ba chroniqueuse ba PD ce que yo non par rapport à next un ko lo banesinde ouais chroniqueur soit comme PD ça eza vinaye parce que mutu azana vinaye neti je mi mandengo o tambola bo o sala émission na yo o zana vinaye o so comprendre donc chroniqueur o comme PD o comme ninga na pese conseil ni pour ça la rango déjà il y a dans la Bible et comment déjà mutu o pesa sima nzamba olimbisa lisumu ate ato pese conseil siko yo kota mutu déjà zo la ngombo mutu déjà paye lango catch mutu lela sombela ngo bandako yo lo baneke tika ki pede yo kangata donc ezala ngo vina bango donc mutu azana vina po ba pede ba mona avantage na bango biso pe ba toto sala ngo to mona pe avantage biso mais ngana lo bakelo mobo nzambe ne champion na vie parce que ba pe que non yo kunate c'est double Rolex et banana noko ya boy banene ponga la muta ba chéri na ro jamais comme auto PD banitano peda oza zonga na set là c'est to op ya qui est c'est bilamba ou tezara biso ba bilamba ou to lo belango tse nga za na ba lidi fuma mart moi ça les jibe pe na tentir na za na ba jolivette nsamba moi ça l'équipe ba surtout na Bordeaux na za na ba maman Thérèse Lusinga na Suisse donc wa auto maman Mike bilamba ou to lo belango tse pour ils avaient moins de zéro pour na sala ba émission par semaine on s'attend sur 40 émissions ba yambi de faut la tabilamba bien tant on la tabilamba bien te ba on ba que muto ala ta bien te muto pour ba commentaire donc mamba bilamba ou ya maman Mike voilà donc quand comme na souvent na suko lancer message na Karine Mokondi la baronne autorité morale par rapport à makamuto comme la kae so ngolo be kamolo benetini ouais non peut être conseil na lobane chaque fois za kama ele aye baba tuni na rosola aye ba pe que déjà a Jésus pour ça na musala auto sala lobby na ngoba na biso ou bien ba foyer na biso ba famille na biso faut ba comprendre au sala nini au koma ndenge ni makambo nini donc bato balingaka ete face à un peu prudent bato balingaka ne apesa ba confiance mais mutu azaka mutu net biso pe ba double Rolex to comme peu prudent au moins peu otambola boy taka na koti bandali lelo na kota su bandali te bakanela ngate mais comment ba discipline ngabne comment bene mission boy faut y en parler na résidence parce que ça ba discipline pour na kokota pe car na ngabo ba panzango parce que toi ba to ba ranké na net ngaza ba repebele pe na kenda te ba repebela ba okes pour ba ebi ki osala na Karine au côté la Karine ce que comment net ba rando ya to comment so maele rota pe makambo botali pe na ba bengi so place botali so je mi matin na ya na ngati so ki pe ta mususu ale BCBGT na ya te pour na ebi ba yenga na bandoki nanga donc c'est ça il faut on a vu qu'on ça maele ya to comment na so maele. Merci beaucoup de comme Yasuka 27 staff nous pour soutenir yo puis au petit numéro parce que le 6 novembre déjà anniversaire aux Albo dans la voyage. Ouais le 6 novembre total là na calendrier son aux Alba déjà dans sa vidéo pour vidéo comment dans WhatsApp et dans partout attendre la voyage pour comprendre parce qu'il faut na que de Dubaï na okini makamu nanga privé venanga mo aza kuna banini kolo yo babi boss te mo na Autriche to kutane kuna et puis na mona Serge Mbuki la Sadi président na babola tsu na poto et puis na omona susu venanga Willy Moucheni code mondial en tout cas par rapport à GP to na tarti mona venanga kalami te to kutane na mboka moko boy et puis na omona appelle susu nani balobi Doli Mukoma
Doli Mukoma prêtre motema ya Flore Fulani yepe na pesi mbote na mona Christelle Dior, docteur Christelle Dior na Afrique du Sud pe na pesi mbote pe bango pe ba ozelanga par rapport ya mariage ya ndeko na biso Doli Mukoma obalama na mois na décembre déjà na rosa la pe kuna et puis nazo mona lisusu nani Sarah Mwamba moi ça l'équipe basi tout aux femmes d'affaires au senti que moi c'est soko benga tazawa pisola parfait toujours na litoi Sarah Mwamba nzamba pambola yo et puis nazo mona lisusu Emeka Yeme président Emeka Yeme balobiton omoni Teite Ndai omoni Rachel Futa omoni mbamoko président Emeka Yeme au senti que vie moko prêtre mais aza humble abidouble Rolex omoni yo ndongo zala nenga pe na zawasko motema mutu pena ya joka kabengele venanga vu pena bisenga petit zala calme ngamo na koti makamo lobi na zaina président na santé ile na oshowana eninganaki pour via loba mingi c'est apesa rane basibistan et puis le numéro contact est plus 243 89 680 67 62 plus 243 89 680 67 62 bobenga et ça la bien ba remarque na ba jaloux na bato bolinganga na bato bolinganga en tout cas na lela bino fort et puis j'ai mis manzamba pambola chaîne ozana makambo et puis faut pas baxer la bombon Congo Victor faut pas baxer pour ça musala bien sans polémique sans complexe en tout cas aux âges chroniques zona ndimaka bandakala yate ba petit mot ba bimi lelo ba kwanga na ba mbisi donc on est ça bon arrête va dormir dans la chambre. Voilà donc, arrête, va dormir dans la chambre. Donc là, c'était les derniers mots de double Rolex. Merci beaucoup, ma fan, tout le monde, Jemima Ibé, le groupe de la presse congolaise. Merci pour la image d'Asser, Easy, merci pour le montage. Mon boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est boss, le boss charismatique de Dallas, mon patron. On la boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Mais respect. À mon général Jeff Makayabo, Tata Bilanga Bio na Dallas. Donc merci encore une fois. Maintenant tout le monde moi mine moi fort. Guinéen Congolo Aigle Royal Mokonda Strasbourg ya wana ya dadi ma bibi Mokonda Mombele na Paris wana donc Mokonda double commune ya dadi ma bibi et aussi no bala mbinga 1m90. Donc, Ado Senga Maître Sengi qui ngasen toujours depuis la Suisse. Je t'aime beaucoup, donc mon vieux, moi ming, moi fort. Donc, je vous aime beaucoup. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Quand non, le 6 novembre, c'est l'anniversaire de Karine Mokondi. Tous mbongo, aide de partout par rapport à Nango. Donc, tout le monde tout ça quelque chose pour tout ça les moi bien tout ça l'angoté car bateau batala biso ba koseka biso ba charge par rapport de tout le belé la émission et que ce ma casse tout ça aide na bino bo soutenir biso par rapport événement et les vraiment bien reçu total merci beaucoup to compter na bino donc Karine Mokondi la baronne wana famille na ngande ko na nga ya ngamoko ya kati ya dedans au tout moli Karine Mokondi na 10h juste na 10h 1 minute. Au moins, j'ai maïbé le gros bébé de la presse. Et Naza charge, Nandimi. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sur le site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Ba news à l'élo. À Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue. Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie, ba européen, boton nana. Bobolanda, ba faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc, number 1 na banque. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nandenga Ilusa. Victoria Certa. Amen.